breaking news, Basangwa Congo, Nandako Nabino, Basangwa Congo na Bamboka Nabino, Ezali Basango, Proverbe 30-30 à El Arabino, Proverbe 30-30 Azali, Pasteur ya diaspora, Mopalanganisi ya Sango Malamu, Moko ya Basali Nanzambe, Oyo Bazobunda Pona Mboka Congo. Tozali bongo branché na Sentinel TV, Tozali bongo pe live na Softkins TV, na niveau ya Canada, Tozali pe koleka na Flash, Congo Flash, Oyo na Paris, pe lisusu na la bouche autorisée. Batobele babenginga pasteur, koleka ke pa la bouche autorisée te, tikaye, ale sakamakamuno te, boina boy. Tokana très bien. Un anneau, message na biso to na posa ekende partout. Soki diablo ayibi Bible ake koteya, na ndenge bato bazala sauver, a contribuer na bokonzi na nkolo. Soki ake koteya po bato bazala sauver, na lobi yango bien. C'est-à-dire soki la bouche autorisée, azolek sa message nanga po bato babika, pe bato bazwa bakota na éveil patriotique na opekse po nani. Donc wane talingate essentiel azolek sa biloko nanga, azolongola te loko moko te, et loko oyo azana autonomie ezali ko tia titre na ye po attirer bato batala, wana to solola ki na ye asengi nga permission na moniki azoloba makambo solo fo tia titre na ye oyo azana posa po attirer bato balanda nga aza kuna te nga souci na nga ali message na nga eleka samba katango samba modifier yango ndenge na pesi uza malamu. Bato mususu balobi proverbe pona nini ozosala na téléphone, pona nini oza na tablette te, naza na tablette mibale awa, nazuka exemple mibale oyo nazotindela kutu bana na Afrique et que na ba carton ezoke na Afrique bana oyo na boko la kuna. Donc on a plein de ba tablettes awa, mais na sala na tablette te pona nini. Téléphone oyo muto benga nga live en direct ezali partie ya information. Donc nazara na téléphone nanga pour à tout moment muto akoki ko intervenir live, pe à tout moment na kati ya téléphone nanga awa ezali na ba na Viber na éviter na français so benga ngonini WhatsApp moni téléphone nanga ezana nyonso na kati net nazana ba information mususu ba pesinga o na kotanga na ozulango kaka na phone nanga na WhatsApp ou bien na Viber, c'est-à-dire téléphone nanga eza outil ya travail. Donc kena longola biloko nyonso na tiango na tablette na transmettre ngo ou bien na transférer ngo ezozo nga temps ebele yango moni na se séparera na téléphone te. Bo supportaka mutu soka bengi en direct ezali partie ya information nga ezala ko ba musuté azotala makambo ya batu ye moko créateur mais ngana créaka pe nazaka en contact na population na monde entier batu benga nga pe to développer na bango. Donc bien ya basangwa Congo yango wana ba sangwa Congo na Sentinel TV. À part wana nazoka pesa bino na ba information ya lelo oyo nazwi sur arrivé il y a arrivé il y a Louis Michel. Pourquoi Louis Michel a gota la Tshisekedi pe a gota la Kabila bongo deux personnes batindelinga moko yango oyo eza important ezali oyo ya mapinga atindelinga. Bomona ke na pesa ka ba information nazo travailler na ba professionnel ba msusu bazana kati kuna lo ba infiltrer na Kinshasa, ba msusu bazana kati armée lo ba infiltrer ba pesa kanga ba information oyo bango mo balukanga po bamona ke nazali sincère nazo bundela mboka nanga et puis na mosai na Nzambe soki ba pesa information na ko bondela po nango po telika mwana ke kokokisama. Alors nazo tangela bino na ba information oyo nazwa ki yesterday des coups de balle au camp Kokolo, Kinshasa présentement, de cœur avec nos compatriotes y vivant à suivre. Lobby, il y avait eu des coups de balle na camp Kokolo. Tu éviter qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vas-tu avoir des coups de balle? Mais lobby na Kinshasa, massa se beta magi na camp Kokolo. Les réseaux beta, un message. Lelo, voici au monde appelé Today, parce que c'est en anglais. Voici le message de Louis Michel à Kabila. Ton maintien au pouvoir n'est plus possible, sinon suicidaire. Message oyo Louis Michel a Outina Poto. Ayeko Ibsa Kabila ezali
maintien na ye na pouvoir, eza sous possibilité, ezali suicidaire. La vérité sur la visite de Louis Michel, l'homme qui a façonné et aidé Joseph Kabila en RDC depuis 2006 jusqu'à nos jours, et ceci, arrivé à Kokita, ya mwana mboka ya Belgique, Louis Michel, o ya favorisé Kabila, to pare na ye, to tata na ye ya kokoma président, ba yokana ki soute, Kabila mutasala ki nyonso bengisa ye, pour plaider à l'élayat na pouvoir. Alors Louis Michel, qui a façonné et aidé Kabila à conquérir le pouvoir et être élu en 2006 et en 2011, est revenu en RDC le 25-11 pour les rencontrer, pour rencontrer son ami de tous les temps, après l'ère brouillée qui date depuis la réélection de Kabila en 2011. Louis Michel disait à qui voulait l'entendre qu'il s'était trompé de la personne, mais pourquoi est-il encore revenu? Louis Michel est babé banana Kabila depuis 2011, a comment il s'abattu surtout que Ayebagite que Kabila cause a criminel monté mama bende mwana ko boma plus de 18 millions de Congolais, ko kaba est à Congo, ko beta massasi na population et pesa qui est passé à se tromper qui na mutu. D'après une source du cabinet de chef de l'État, c'est Joseph Kabila lui-même qui aurait demandé de rencontrer Louis Michel après diverses pressions de l'Union européenne, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et surtout celle des États-Unis. Donc, d'après source, il y a un cabinet à présidence, Joseph Yemoko, a quelque bon de la parraine, a eu tout ce qui est lié à l'Ougara, à Maïnaye, Bayokana. A bien c'est Louis Michel pour la pression. Après la sollicitation, Louis Michel a trouvé bon de venir parler face à face à Kabila à Kinshasa. Donc, Isaac Mbalamote, après ma tentative ebele, Kobon de la Boyna Boy, ne Louis Michel a Yepo, Louis Michel a qui dessus, na idaki comme président, au Baloukelinga, au Komikou Gangelanga. C'est ainsi que de son arrivée, il a été pris en otage par la présidence de la République et le lendemain, il a eu un tête-à-tête avec Kabila. Donc, Louis Michel a commis na Congo, présidence de la République Mouteyamba qui est, et soit qui en charge, peut a commis le lobby nango tête-à-tête na Kabila. Louis Michel, c'était une occasion de dire la vérité à M. Kabila en le tutoyant de temps en temps en ces termes. Sais-tu que tu as eu à modifier la Constitution en ramenant les élections présidentielles à un tour? À tout nier, so yebike, au changer de Constitution, il y a pour ramener un tour moko. Abi, c'est une grosse bêtise. Au Sagi Bouzoba, ton dernier discours au Congrès a encore énervé et la communauté internationale et les Congolais. Ayebi c'est que Bouzoba monene yo sali, yo komano tata la gaffe, tata bazoba, au sali discours oyo et pesi kanda na ba Congolais, na ba jeune, na communauté internationale ba tchoko na pouvoir. Alors, je sais que c'est ton entourage qui te trompe. Alors, bina yebi que ça entourage na yo. Bato bakosa ki mobutu ba mobutis ba mokolo bato wana nyo surtout baza kuna bato bazo kosa yo. Et Kabila a répliqué, je le fais seulement pour avoir le temps de désigner un membre de majorité présidentielle comme au dauphin. Alors binazo sala bongo pona lukatan mutumoko majorité azala mukitano nanga. Tu peux le faire sans pour autant gêner les autres. Alors bi sokozo luka mutu apembe no azwa pouvoir. Pourquoi zo gêner ba misusu? Opposition, na communauté internationale. Louis Michel, si tu veux que je sois ton avocat, essaie de montrer les signes de la bonne foi et de descriptation politique vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Louis Michel, c'est soko lingi siko na banda de soko zala avocat na yo. Po ba boma yo te me oke na kimia. Descriptation et l'axi bimisa ba prisonnier, tika ba marche, koboma so batute, tika ba lèvement makamona nyo surtout. Ainsi Louis Michel va lui transmettre les plans de sa courte séjour pour rencontrer une partie de la société civile qui n'avait pas participé au dialogue. Le premier ministre Sami Badibanga, le ministre n'a quelques responsabilités de la majorité et de l'opposition. Enfin, le président du rassemblement de l'opposition, Etienne Tshisekedi, avant de prendre la direction de l'aéroport de Njili.
d'après notre source, ce qui était important est que Joseph Kabila ait accepté de ne plus se représenter aux prochaines élections. Louis Michel était devant un Kabila abattu, dépassé par les événements. Donc, Louis Michel a kende ko sa Kabila vérité que Esuki Bilia qui est pebi koki a koki ko zala sous président Congo te a koki ko dribble te Esuki wana pe balobi Kabila azaki abattu. Alors ba sangwa Congo ya bien siko yango. Ba député à Congo bazoko funda Kabila na massacre ou ko salama lobi na Luanga. Parce que na côté kuna bazo boma ba Congolais ndenge kamera lobaki bazo depeuplé ba Congolais pe bazo kotisa ba Soudanais na ba Rwandais pe ba occuper ba terre na biso. Week-end oyo esukeli biso mabe samedi ba combattant à Bruxelles félicitations basalaki musala munene bayaki ko stopper Fali oyo alobi aza mongala ya solo mais aza mongala te po mongala ya solo azalaka mobali azalaka PDT pe azalaka muumbu ya batute. Alors mokili mobimba yebi ke Fali azali copine passagère ya moto boyebi na kombo wa mutu felo vie tati wata. Pe ba pesa ki mbongo na mutu oyo mova sakani mbongo ute pa Kabila aya kobeta concert pour acha désordre de distraction. Alors Fali ba combattant nous surtout à poto bazana kanda no bazoluka yo mais conseil na opesa yo sala nyo surtout au sombela général Masombo voiture na ye mususu parce que yo tindaki batna yo ba bonza mutuka na ye. Alors Fali acte ou tu ko signer au bomi carrière na yo mobimbo cracher sur carrière na yo pour okobeta so concert awate. Alors ezali mawamingi. La riposte doit être immédiate et foudroyante. Bah, combattant, en tout cas, il faut riposte salama immédiate, mais la foudroyante pour ceux qui va être combattant, moko biso no subaba no beta biso nanzela, combat et aussi la valeur. Alors, ezali de moi. Pe mututu ya motema malamu ou aza combattant, azali mwana Congo, abenga combattant Masombo, oko contribuer na moi oyo komona na po a somba mutuka mususu parce que ba bonzi mutuka ne po na Congo. C'est obligatoire te meza mutama malamu asala geste wana za malamu. Botika kokota baje ya ngwanda ko bangisaka population ke kotinda ba message na Congo kuna Kabila kotsi batu songolo bakokata batu mitu bakoboma batu eza baje ya ngwanda na kosa binote na ngonga oyo soki mutu azanga ko banga azoluka meme Josué akangisa mikolo ndenge Josué akangisa ki sanza na tango wa Bible pour les 19 ekokate eza Kabila Kagame Ruberwa Vital bangonde bazo banga po ko banga eza na camp PPRD. Alors bo zo banga nini bo partager biloko na te na niveau ya PPRD na Kinshasa bazo somba bapine pour bazo banga population ya Tchangu ba kota en action te les 19. Entre temps Kinshasa est comme solo à ba poubelle, Kinshasa ba foule eza partout. Pe Kinshasa est comme capitale à viol, pe soki mboule beti Kinshasa s'est transformé na Venise, soki pousse ya te moyo tambo les ate. Alors ba Congolais ba Kinois ba lembi koyoka kombo Kabila, ba lingi li sous-souté Kabila za la président après 19 ans, après le 19 décembre parce que Kabila a échoué lamentablement à kosi bango a bongi sa te loko moko te pe ba yebi ke azali bongo criminel azoboma azali bongo kosala haute trahison à kotisi ba armée étrangère na Congo. Alatisi bango ba uniforme ya Congo lokola ba Congolais mais ba oboma ba Congolais pe azobomaka ba soldat oyo bazali ya ba Congolais Congolais alingi lisusu koyoka Kabila te. D'ailleurs touti kolanda point de presse ya Kaboun à Kaboun auti koloba ndenge nini IDPS baza prêt pour les 19 basila na Kabila histoire na esi la population mobimba esi elembié. Eza na armée mokote na monde ko yuko bundana peuple. Ce qui peuple boyo ata bazui ba dui d'ailleurs mikolo yo bana mboka nyonso tout bobi misaba vidéo ya armée ya Turquie contre ba population ya Vietnam ya wapi bola ksa ndenge nini ba population ya kanda ba zalaki ko kendo ko tia ba cocktail molotov na kati ya ba blende pe bazo boma bato. En tout cas, nous avons na bino batu bosala ka ba editing bobi misabiloko wana
ndenge ndeko aza na Canada benga kinga bobimisa ba video bolakisa ndenge ni population ya Turquie ba kende ikoboma ba soda bazaki bien armé na ba kati ya ba char batu baza na kati ya ba char ba kufaka lokola ba soso soki bozwi ba bombe oyo botie na kati ya milangi babenga yango cocktail molotov botia na kati ya mulangi ya masanga to ya nini to linzanza botoboli botie petrol naissance botie moto bobwakeli bango na kati bomona nde barobi na mashasha bobwakeli bango na kati ya jeep bomona ndenge opanzana do bobanga eloko moko te nzamba za na biso pe ekosimba. Entre temps Sami Badibanga oyo azali bongo sans impact sans carrière politique ayebi ake le monde en politique te alors mission ba pesa ki e ayiba bat na rassemblement apesa mo ba poste à ministre batu nyoso ba boy Olenganko ya boy Martin Fayulu boy Sam Dionga boy biso bata diaspora benga biso to boy yango azo traîner ba pas parce que batu tout ba boy sauf ba oyo bazali na égocentrisme ba ego na bango eza makasi baza ba incivique nde ba kolanda Sami Badibanga parce que ba ko kende ko lia mbongo ka pona un mois pour to kobenga na bango le 19 décembre. Président Tshisekedi lobi tozaki na mona mboka mobundeli mboka Jomo Bia la partie à Suisse Bolandi alobi président Tshisekedi abanda déjà ko nommé ba ambassadeur na ba diaspora pour le 19 le tozoki no kanga ba ambassade toyeba déjà nani aza ambassadeur toko sa ba lettre à créance parce que Kabila après le 19 décembre communauté internationale bako yambaye sous te a engagé sous Congo te comme président Congo parce que mandat na ye et Cécile d'ailleurs a gagné cette élection mon côté c'est un tricheur c'est un criminel azana mo congolais na plus de 18 millions de morts congolais a ko engagé sous Congo te peli sous totikali na 21 jours alors mutu akoboma batu yenda kokota na boloko po congolais akosalela article 64 ezopesa congolais droit abenga na groupe ya batu oyo babotoli pouvoir na makasi donc oyo akoboma batu ye wana nde akokangama parce que na France na Belgique na États-Unis batu basalaka ba marche babomaka mutu te alors soki yo ozosala ke ozwi pouvoir na makasi obomi batu yonde communauté internationale to CPI et s'en charger na yo Kabila aza criminel, il doit être arrêté selon la constitution. Ba Congolais ba lembi comme na Kabila azala sous président après le 19 décembre. Samedi oyo banamboka la jeunesse ya Filimbi ya Lushana jeunesse ya rassemblement Longonia esika noso bozali puisque bo bimaki libanda bo sali marche pe bo bandi opération Kabila au revoir bye bye. Mututu azo partager ba message ya kobangisa ba Congolais azo jouer jeu ya criminel rwandais pe Terminator vieillibou na dernière vidéo na ya utko sala azo sala musala moko oyo Vital Kamerhe sala ki ya kobangisa bato ba bima libanda te pour Kabila tika na pouvoir. Soulèvement populaire ezali seule voix etikali kakapo mboka ezala délivrer pe après 120 jours il y a état d'urgence pour organiser l'élection. Breaking news, awande yeso zarankolo. Breaking news, basangwa Congo panabino avec proverbe 30-30. Breaking news, yesu azankolo. Yesu kolo.